Kezaka Karine Mokonzi. Papa Mokonzi a connu bato boete. Pour nini yokomi mwana soni. En même temps dans le bando moi lisumu. Ba o sena bango lisumu ba jeli ko ki bazonga peu de suite ba boti. Po ba teyami ke bando sa buzo bana yo. Camarade non wa bengi so na paro beti maman na polo ngonga. Obotoli mubali pa ko botati. Yo pour ça force couche. Est-ce que tu publies yango? Est-ce que tu as vu buzo bana kombo na yo? Maman so médier simba yo te. Kendo sa musique ma kwanza o sala. Comment ça ta part? Ba lesbienne ba landaka yo po yo mo za lele. Ba ko mela na masanga na bar na yo. Tika ko finga bato. Na leki na plusieurs micros ezwanga pour message panza na penza. Po ba yeba ke yo zo sala trouble na monde a média. Bato nyonso ba ya ba sali trouble te. Tu m'as mis polémique, tu passes un message. Parce que biso to yé pour tous à la ordre. To yé to les ensemble na ba oba olela. To yé tous à la uni nde to loba ki ango tous à la uni bomoko tisuka. Mais chose grave, lokola ka Karine tchaka ba double na ba matanga batu. Lokola ka atinda batu bazo ba image à lokuta pour y a monter image à finga. En même temps atindi batu lelo na mort. Est-ce vraiment zaki yé mutatina ki na lobby na otanga kombo natangi Zini Kumbi aza travailleur ya Karine Mokonzi. Alors Zini nde aboyi batu ba filmer mama ya Kamolte eza po ba kokosa image ya mama moko lokuta ba monter ba lakisa ke mama Kamo yé wana. Mais je vous confirme que vérité originale mama ya Kamo eza oyo batu nyonso ba filmer zolela o alati mo Kristo ya catholique elenga mwinda. Donc vrai maman biologique ya Kamo yewana. Bolanda image à l'okutate, bozo interview l'okutate pas mutu moko. Loko basali déjà désordre na matanga liboso, toza matanga mibala dadi tozo zela na ebimité. Donc kumbia zawa akete po ba ozela ba ozoka image. Donc on a s'en charger na bango grave. Est-ce que moi yomo rote que là problème entre ma famille té na ma groupe d'artistes est-ce que simba parce que famille est mon père bon les ma famille que non famille est PC organisation mususu bien peut bosser la bino mususu et simba té zela na ebso pas importe famille pas mbongo o famille azanango Kamo Lopez azam mutu ya bato tamba obenga mama lopango izo englober nyonso ba locataire ba na kati ba kokolo ba koko batu nyonso tu ba na kati veut dire que faut média ndele laé eza famille té merci o eko pesa ye na temps de la fin eza to honorer to lelaye akende bien eza famille té to moni nani ya dadi kitambala lekeleki na kimia mais bino moko ba exemplaire o dadi na ebimité non mais to ça on a ba comédien kasi on a lobby pourquoi bino Herveline comment qui déjà prêt oyo oui bon Herveline comment azaki seule personne batie podium oyo bina fila ko beta concert na Lemba yango wana batie yango corps ya vie et puis batie bash moko boeloro la chapeau à pape donc bash wana batie wana de ressentir que oya na gauche oya na droite ozomo na corps yebisangai et puis ba louer kaka 40 chaises ya pamba donde toza wa tozo kende kuna
service ya sécurité oyo komema kora dadi kambala ti sikoyo ezomona na te batika na nyongo na bango $25. Mutu bapesaki chargé les artistes comédiens wana. Toyebi. Toyebi bien. Na otanga kombo na. Oh, nanya ko betanga mais c'est le cardinal quand même. Tu parles avec. Mais na lobby no, moi artiste comédien wana, bapesi chargé à louer batu oyoyo. Non. Oui, déjà que nga Rena Biri na bangara mutute. Rena Biri bangara mutute et monsieur Tozo sa nga bangara courant. D'ailleurs me route à lobby on a bangara courant parce que Nilo décide de la loi na bangara constitution. De haute etikali na bangara été. De biso tout a ben individu. On se reprend. Nga na biso yo boy. Basali organisation. Ba pesi artiste comédien moko boy chargé ya makambu ya cercueil. Namarambani bouleka ke no ba beti 4 tours pour na koluka cercueil ya vieux corps kokate. Oso comprendre bouleka ke ba na 4 tours à ba cercueil. Corps réseau simbate vieux azali nzoto munene to bi ve dadi ala rambinga. Bozo la vieux cercueil ya bana 17 ans. Ata yo moko quel soni. Oso comprendre de ezo simbate alors tozo déplorer ba acte oyoyo bandeko o bazali ko panza basango na ndenga mabe koloba ba n'importe quoi pour na liwa Evelyne Kamo pour na liwa ya ndeko na biso dadi Kambala contribution na ezali na matanga. Bon contribution na nga ezali que non premièrement koya ya Rena Biri na ye na 4 bis saison na libanda 4 bis saison na libanda o bata presse toye na yango to contribuer toye na masolo na ndenge moko ya bien 4 bis saison chaque caméra na noir na lobby na lobby boya olebo tia caméra pa muto az important aleki na musique ya bina filé na succès bino bozo landa caméra bozo tela ba marambo eza la sens te est-ce que la matanga ba na orgueil ba landa mu pour nini congolais za civilisé te jusque là ozo reprendre toye matanga toboyi ba makambu toboyi ba trouble tobo ke no to ya ki danger te voilà liloba su ke zalika ke no pe son âme Evelyne Kamo tozo le la yo la ndenge moko kimi avec pacte na idéologie ba journaliste bo soigner ba information bo traiter yango malamu va ko diffuser yango parce que après makambu oyo boye ba ke no ebela ba journaliste ba kozala interpeller pour avoir mis en ligne des vidéos avec des faux titres concernant Evelyne Kamo Nande Konabiso Dadi Kambala. Voilà. Mais le roi Zag Nzame Moutoua, Pessaraye pe Moutazoaka donc. Autrement au salaté. Mais courage toujours. On sait que nous avons courage. Nzambo bazalana yo bango bayebi batika ete bazalana etisuka. Comprendre? Donc c'est que dans Nzambe wana zo kanga pia bango courage. Allons la bango faiblesse. Ça quoi. Nabi ke Raphaël Mpe parfum produit azolandanga, Merlin Mons les J azolandanga, JKB la banque populaire azolela na biso, Zobosio azolela na biso donc ba tout toi poto ba na biso quoi. Ba JKB la banque populaire ba na biso. Bon tozo yo kalisu non mais te yo sous gravement malade. Non, a combiné bien. Nazalé kuna lobby attendre jusqu'au bien. Ya ba fatigue mais sonza masuni semaine to banda. Aozana biso, aozongi la activité na donc il a souhaité mes condoléances dans l'hôpital, ma famille biologique, il y avait Dadi Kambala, ma famille à Kamo Lopez. Voilà le message à Tindeng. Merci beaucoup. Okay.
mec.